kota. Bonjour, bandeko nangai. Na ye na tongo lelo po na lakisa bino makambo nga na moni na tongo ya lelo. Na tongo lelo na lamuki na kota na voiture na ngai. Na kuti biloko na kati na kiti na voiture na ngai. Na kuti makasa oyo, na kuti makasu, na kuti makala. Na ebi esike wuti te menga na ebi keba ko cha kisi na kati ya voiture na ngai. Voiture na ngai ezaki ya kokanga menga na kuti biloko ezali na kati ya chasser oyo na kiti po ete soki na vandi ou bien po e détruire bomo na ngai. Yango nazali ko sala appel pe nazali ko lancer message na ba oyo bayaki na butwa lelo po ba détruire ba ko cha trouble na foyer na ngai. Na bebisi misala na bino nazali ko kene ko tumba babiloko na bino ba kisi oboyaki na yango nga nazala kisi ya makasi koleka ya bino boko kokangai te bino batu bozo obumisanga butu moi siko boye na ndenga molili bozo kokate siko ekomi ko ya vis-à-vis boye na bakisi na bino boche na kati ya voiture na nga pona boyaki liboso na lopango bokoki te bozo siko kisi bobimisi boche na voiture nga naza mwana nzambe bino bokalisi tango boye kosala yango bokokokanga bino boye bisika bakuna mutolo na nga toya kaka awa mboka tokutani esimbi te bokokokanga ite nga na mwana jubi kilai bino bokalisi makila papa na nga espoir papa na nga ko vende tala bino boye ko détruire bomo na nga bokalisi ba famille na nga ko tika bino batu boyaki na butu boye pona ko cha désordre boye ko cha kisi na voiture na nga naza ko kini ko tuma kisi na kombo na Yesu naza ko kini ko bwaka maya mungwa boko zika misana bino ko beba bino bozo zele échec na nga bino nde boko zo échec boko évoluer te bino batu boko évoluer te nga na ko kini toujours de succès à succès pour na likamu na mutu te na yaki awa na yaki na vie na bino te na yaki na libala na ngai bino batu bozo ya pona bo chat désordre na libala na nga bo bebisa libala na ngai ya bino nde ko beba yanga ko beba te bozali ko zela échec boko zela échec pe ko boko mona échec na vie na nga te bozali ko zela kufa bino nde boko kufa boko kuka ngai te boko kuka bana na ngai te boko kuka mobile na ngai te boko kuka libota na ngai te boko kuka biso te ata mukolo moko tozali bandeko te toyaki awa esimbi te tokutani awa bino batu bosali makambo oyo nzamba yebi bino nzamba ko confondre bino bomoni bakisi na bino ebimi botiega kisi na voiture eza pona nini pona kene kokufa pona sala accident ou bien pona likambo ekomela nga na libala ekokoma te na kombo na Yesu nazali kokene kotumba kisi oyo alors nazo laksa bino nde nazo sopa mai na mai na nga ya mungwa ona be makila na Yesu to sopi mungwa na kati ya kisi oyo to sopi mai ya mungwa ezali kozika to sopi mai ya mungwa boko zika misana bino nyonso ezo ko beba dali zwa moto to pelisa bozo zika ba projet na bino ba kisi na bino oyo bino boye ko sala na lopango na nga boye ko sala na voiture na nga bozo zika tozo tumba yango tozo tia pétrole tozo ko ziki sabino na kombo na Yesu boko kokangai te nga nazali mwana nzambe nyonso boko ya ko sala na butu na moi boko kokangai te toziksi ba misana bino bakisi na bino ekozongela mabota na bino ekozongela bana na bino ekozongela mibali na bino ekozongela bafoye na bino ekosimba ngata mukolo moko te nga nazali protéger na makila na Yesu bakokokanga te la Bible dit on nous fera la guerre on ne vaincra jamais aucun malheur ne nous arrivera aucun flot approchera de notre temps car il leur donnera ses ordres de nous protéger zamba ko protéger nga yango nde bo moni protection na nga ya nzambe yango ezali ko bimisa biloko na bino libanda bakisi na bino bimila poisa to tumbi makala to tumbi makasa to tumbi makasu oyo boye ko tia biso yango boko koka ngai te boko koka libota na ngai te boko koka bana na ngai te boko koka mobile na ngai te de génération en génération zamba ko batela ngai ako protéger nga nazana nyongo na bino te to yaki awa to kutani awa ba o nyonso bazali ko bunisanga eza famille na ngate ezali bino bato awa to yebi bino nzamba ko confondre bino pote nzamba sa talisi biso et si atalisi biso bino mais nzamba ko confondre boko zwa confusion ya nzambe nyonso bayaki ko sala na ndaku na ngai bo longi te biso nde toza ba longi to mona ki bino déjà ba prière ngala sala ki bino lobi tala résultat yango nde boye ko tchanga kisi na voiture kisi on azongisi yango na ba bota na bino na ba vie na bino moko ba vie na bino na zongisi
si bakisi wana ekozwa bino moko ekosima ngai te naza na nyongo na bino te soki na nyongo na bino boya na moi bozwa na butu na ndenga molili po na nini na bwaki moto na nzambe ezikisa et détruit misala na bino au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus misala na bino ndeko beba ya ngai vi boko kulonga ngai te boko koka ngai te ozala ozande konanga ozande konanga te soko yena ndenga kisi no ekobeba natumi makasu na yo natumi makala na yo natumi makasa na yo na kombo na Yesu nga nazana kisi koleka ya bino bokolonga ngai te na kombo na Yesu na be makila na Yesu na lopangu nanga na ba voiture nanga boya lisusu na butu alelo boya lisusu na butu alelo ya turoyo bokomona loboko na nzambe bokomona moto na nzambe ndenge bomona kilobi boya lisusu ko tia deuxième kisi tozozela bino tozotumba yango tozotuma makasu na bango dadi bakisa lisusu moto makasu efo zika makasa wana ezozika deja sikoyo etikali makasu wana na makala bakisa moto bokoka biso te toyaki tokutani awa mutu na mutana na chance na ye siko soki mutu azo progresser problème na bino nini zuwa ya nini na saka zuwa na bavi na bino te pourquoi bozolanda vi na nga partout na kinaka bolanda kanga na sali bino nini bobima na vi na nga na sina bima na bavi na bino problème na bino nini communauté bozaka kana kolanda ka vi na nga tiboya ka kochaka bakisi na voiture na nga bino bozangi adresse sika ya kochaba kisi bachaka kisi na mwana muluba te esika bakuna mutolo na nga boyebi te bozwa kochaba kisi bakisi na bino na zongiseli yango bino moko ba onyoso bayaki kochaka kisi na butu lelo nazotumba bakisi na bino nazotuma makala na bino nazotuma makasa na bino nazotuma ba makasu na bino ezali kozika na kombo na Yesu.